Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la oh nini lisusu toyoka. Oyo nini lisusu toyoka makambo pasi boyi. Oh nini bandeko nanga, oh nini. Et osa la chair de poule bandeko nanga et makambo somo. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, makambo eza ya somo, makambo eza ya pasi, makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda, makambo pas possible bandeko na ngai. Makambo ezozangisa bato ebele kimia, makambo yo ekomi pasi. Pasi pe mawa o tolobaka na biso chaque jour, pasi pe mawa. Bandeko nanga avant tokota na makambo lelo tonton Omari bandeko eza ya somo. Non sengana nou na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi. Bande konanga kandenge toyebi chez Étoiline Inès TV ezalaka bien ceux qui tozolanda émission. Tozui ba kiti na biso tovandi. Zwa kiti na yo place nyonso zolanda ka Étoiline Inès TV. Zwa kiti na yo vanda. Tia moi sucré na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi soki mai ya komela yo moko kaka o penzo osepela komela. Soki olobi ke nga lelo e ozalaka mai yo moko kaka. Soki olobi ke lelo nga ezaka jus yo moko kaka. Soki olobi ke ya lelo nga e kozala vin yo moko kaka. Soki olobi masanga me yo moko kaka. Problème ezalaka nde kolangwa na yo te parce que soki olangwi moyen o continuer kolanda émission na biso e kozala lisusu te na système moko ya bien makasi. Bandeko nanga botia mwa eloko pe ya kolia nalobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki tobeta masolo ya bongo tia mwa eloko na yo ya kolia parce que on ne sait jamais bandeko journée bandaka bongo toyebi te et aussi là ndenge nini toyebaka te yango ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV tiaka mwa eloko kolia tiaka mwa eloko komela tozomelaka tozoliaka kote mosusu pe tozolandaka émission na ndenge to na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga nini ezoleka na tonton Omari toyebi biso nyonso tu tonton Omari aza parmi et encore ba comédien na biso oyo kutu na lobaka ba tonton international ba tonton moko ba mi pesaka respect na niveau moko pas possible ba tonton moko ba se respectaka mingi bazalaka neti tonton Omari tozalaka na tonton Bobo Manoka tozalaka na tonton Ada Ilunga tozalaka na tonton Grace Luzolo tozalaka na tonton Kevin tozalaka na tonton ezana lesusu Gasby donc bawana nyonso ba tonton Pierrot ba tonton Gesho bawana nyonso baza ba tonton na biso oyo ba se respectaka. Yako kamwa eza oyo tokomi koyoka bandeko nanga yako kamwa pe ya pasi. Eza oyo bandeko nanga tokomi koyoka masango somo makambo moko ya somo sango moko ya pasi. Na kovanda ka boye du coup toye komona na ba réseaux sociaux que ndenge eza boye tonton Omari aboyi ko jouer na 7e bagarre. Pourquoi? Bandeko nangai eza ya koinda na ba réseaux sociaux. Ebele ya batu ole ata tokota
kandenge zalaka to lukananu problème eza nini. Pourquoi tonton Omari aboyi ko jouer na 7e bagarre? 7e bagarre bino nyonso boyebi ye, j'espère. 7e bagarre aza comédienne na biso pe ya tongo. Aleka mingi na ba émission hein. Ye penza na oleka na ba émission aleka pas possible. Kutu ya pas longtemps otaki ko bela akotaki hôpital. Ezalaki somo biso nyonso to salela ye ba émission ba sensibilisation kandenge ezalaka parce que il fallait ba mbongo ebima pour que à se faire soigner. Ezalaki pasi. Heureusement communauté na biso za communauté moko ata to lobaka ke non communauté moko ki mutema mabe pas possible, mais s'il s'agit ko sunga mutu na communauté na biso ebele ya batu basunga ka batu basunga ka vraiment eza na batu mosusu en tout cas soki nzambe apesi bango pe bapesaka ezala bongo ti eko sala ke 7e bagarre autaki kobima na hôpital azongaki pe na ndako makambo nyonso ekomaki pe kokende nango kitoko makasi. Siko na kozonga na ye kandenge ezalaka mutu nyonso tout soki abeli azwaka mwa congé na ye ye pe azwaki congé na ye. Et du coup toye komona 7e bagarre azongi. Tango azongi baye kobengisa ye na groupe moko bakende ko jouer na tonton Omari. Na kokoma ka kuna ndenge ezalaka baye kotuna parce que na rôle wana bapesaki tonton Omari il fallait a jouer neti mobali. Nde aye kotuna mokolo groupe mokolo film kandenge ezalaka atuni ye sikoyo ekozala ndeni nani akozala mwasi nanga. Tango baye koyebisa ye ke non mwasi na yo azande 7e bagarre tonton Omari aboyi atelemi pe akomi kokenda lobi na ko jouer nanga lisusu te. Sikoyo polémique ya kafu balobaka kafu polémique ya somo bandeko nanga eye kosalima na ba réseaux sociaux. Batu bakomi kofinga tonton Omari keno ye azo se comporter comme lokola mwasi mibali ba se comportaka bongo te. Ye il fallait kaka a jouer na 7e bagarre. Pourquoi koki koboya alingi akota babiloko neti ya basi bakota ka bakisongi moko ezangi mutu na makolo te. Bandeko nanga bafinga tonton Omari na niveau moko pas possible. Nga na lobaka nga en tout cas nalinga mingi ko respecter ba papa. Nalinga ka te place o ba ofinga ba papa te nalinga te bandeko ngai. Yango na lobaki te nazo ya kosala émission. Nazo ya penza to solo la bandeko nanga parce que ce n'est pas possible. Yako finga tonton Omari na niveau wana. Akozala neti mwasi na ndenge nini. Bandeko, bomoni na communauté théâtrale bomona. Ezana makambo ebele. Il y a de ces personnes automonaka bavandaka na bango kimia ezateke c'est parce que bayebaka koloba te bayebi na bango koloba mais ba préféraka na bango ba garder silence ezala bongo neti ba tonton Omaroyo eza ba tonton moko kande na lobaka ba bundaka mingi pour na réputation na bango balingaka penza kokotsa bozoba na bavi na bango te yango bomonaka babilo mosusu bagardaka na bango silence yango bomonaka ata soki ya de ces personnes o baye sur les réseaux sociaux pour na kofinga bango pour na kolobela bango mabe en tout cas balingaka komi kotisa te omona ba préféré na bango avandi na ye silencieux là mais eosala ye mwa pasi na motema ezalaka mwa bongo bandeko nanga bokoya kofinga tonton Omari. Pourquoi? Est-ce que boyebi makambo oyo ezoleka entre tonton Omari na 7e bagarre? Boyebi yango, toyebi yango te. Peut-être eza na ba makambo ebele. To, peut-être ye pe asepeli na ete. Parce que moni ba makambo ba théâtre, ba makambo ba film, ezala bien bazo jouer rôle na mutu oyo ayebi ke mutu o penza na ko jouer na ye bien, soki nazo jouer na se sentira à l'aise. À l'exemple, to ko pesa. Soki tonton Omar azo jouer film na ye, surtout tango sifa loko azalaki. Mwasi nzambe tango abandaki ko jouer aza na ye, mais tango abandaki ko jouer mwasi nzambe babando sala couple kitoko na tonton Omari. Et puis ko jouer na bango ebele ya batu ti lelo bakanisaka ke no bazalaka mwasi na mobali nzoka bazalaka na bango mwasi na mobali te ezalaki kama makambo ya film.
tonton Omari abandaki ko se sentir à l'aise, très à l'aise. Nasi falo quoi. Mais ce qui a moniqué na mutoyo, si il s'agissait que non to jouer na ye azala mwasi nanga na o se sentir nanga à l'aise te. Il faut boya ko finga ye. Donc azana droit ya koloba te. Azana droit ya koya ko se défendre te. Azape na droit ya koya ko s'expliquer te. Il faut batuto ya to finga ye. Il faut biso batuto ya to lobela ye mabe. Mais ça n'a pas de sens quand même. Ça n'a pas de sens la famille. Bablo mosusu faut to tikaka. To matato kita il faut to tikaka. To changeaka mo ba comportement na biso eza bien te. Avant ya koya sur les réseaux sociaux pour na koya ko finga batu. Avant ya koya sur les réseaux sociaux pour na ko lobela batu mabe. En tout cas to mi tuna kananu ba question kili kili. Est-ce que mutu oyo façon agiraki bien to agiraki mabe. Yango ebele ya batu lelo bandeko nanga bakomi kotambola na masumu. Pourquoi? Parce que bakomi kopesa ba conclusion na ba vie ya batu. Bakomi kotia ba point na ba vie ya batu. Batu ebele bakomi ko vivre bongo. Azo tambola penza atie na e point. Alors bien donc dès bomona ki agiraki bongo seke makambo eza boye. Nzoka makambo nango ezata bongo te. Bandeko nanga mosusu avant oya ko finga tonto ya batu. Avant oya ko finga papa ya batu. Avant oya ko finga musala nzambe. Omituna nanu ba question. Est-ce que makambo yo ndenge to moni ndenge to oyoka eza ya solo to ya lokuta? Pourquoi mutu agiraki bongo? Ba question wana bongo. Wana ko trouver ba conclusion ebele. Peut-être na ndenge ya boya normal basula na bangote. Peut-être basula na bangote. Sikoyo boya kokota kana film bozala mwasi na mobali. Romance nini rozala kuna? Romance okota kutute e rozala nde somo. Yango bomona ka ba film mosusu depuis babandaki makambo malonga ezate. Pourquoi? Parce que batu o mibale basolola kana bangote. Bande koto tika biloko bongo. Mosusu ata soki basolola ka. Mais tonton Omari peut-être motema na ye sepela ki na ete. Asala ndeni andi makaka parce que eza musala te. To tika biloko bongo la famille. Ngana zalaka nanga contre babilo mosusu. Ngana zalaka nanga contre soki na moni ke eloko moko boye eza nango normal te en tout cas na koya koluba. Mais soki na moni ke mutu oyo asali mabe na côté oyo na koya lisusu koluba. Mais na minute oyo pona batu oyo ba ofinga tonton Omari en tout cas botika. Ko finga na bino wana ezo sunga te. Mais boya kaka bopesi conseil bo sali ba analyse na bino na ndenge ya bien. Na ndenge penza kitoko. Et de l'autre côté, ezana batu mosusu pe bakomi koloba kenon 7e bagarre pe alekisa. Akota kana be mission biloba. Bandeko na ngai. Boyebi ke mokili ezalaka mabe ya. Mokili ezaka matata tolobaka matata. Botiela biso nanu ba j'aime bandeko. Ngana linga bongo so ino loba moi ba j'aime pezo kota ba commentaire pezo kota bo sala pe partage na bino bo kotisi ba partage bo kotisi ba j'aime bo kotisi ba commentaire wana tozo continuer kaka na profiter nanu bandeko na ngana pesa ba mbote na ye moko abedi na pesi yo ba mbote na yo abeti pas même abeti na pesi yo ba mbote ndeko na ngai na yebi ke yo penza mikolo yo ozaka likolo na omona na otalaka kombo na yo na ba système moko ya kitoko mingi makasi na pesi bambote na ye moko linda bukulu ya balinda mwasi nzambe et pourquoi pas madame Kiyong wana na opesa bino bambote kandenge ezalaka na pesi bambote na nga na mama Sidonia na pesi yo bambote merci beaucoup surtout pour na ba commentaire na yo ya kitoko salaka moi ba conseil ba toli ya boende tolingaka na pesi bambote na nga na ye moko madame Niclette Louise Niclette depuis quelque part bambote na yo place nyonso olandaka na yo Étoiline Ines TV na système moko ya kitoko mingi makasi bandeko na nga tozonga na makambo ya 7e bagarre ebele ya batu bakomi koloba kenon ye pe 7e bagarre alekisi muke okomona ye na ba émission amati ya kiti azongi boye biloba azolobaka yango batu bazoloba bandeko
mokili ozaka mabe soki muto azoloba na ye te bakoya kaka ke muto oyo penza je m'excuse ata soki bafingi ye ndenge nini ayaka ko répondre te soki pe muto aye alobi na ye muto oyo azalaka na biloba loba donc mokili je ne sais pas ezalaka nini bandeko nanga eza na batu mosusu oyo foto yeba na batu mosusu ndenge ezalaka bongo eza na batu mosusu de nature balobaka na bango te de nature na bango balobaka na bango te me bazalaka batu moko bankesaka makambo jour akosilika ekozala jour oyo akobimisa nyonso tu me eza na batu mosusu pe bazalaka bla 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 soki makambo eza akoya pe alobi me na motema na ye akomi na ye polele ezalaka bongo sikoyo bandeko nanga eza teke soki mutu akoti na ba émission batuni ye ba question à répondre na ye aza honnête na ye to abimisi makambo eza na motema directement wana déjà esali ke non soki na tout mosusu ba bengisi na ba filme soki bazui ye te c'est parce que aza na biloba loba te bandeko makambo ya ba filme basalaka ezalaka musala ya makasi na lobaka ngo chaque jour il faut kokotisa pe esprit donc tant ba ojouaka wana il faut basala eloko comme si c'était la réalité comme si ezaki makambo solo yango il faut ba mikotisa bongo ezalaka bongo la famille eza teki la mutika na tongo ba pesi yo rôle ale yo wana déjà komi kokota te il faut mikotisa olata rolango sikoyo soki olata ngo peut-être na motema na yo ozolinga mutu oyo bo jouer na ye wana te bomona ke non ekosimba nango te yango mona batu mosusu baboyaka et puis pour votre information Tonton Omari aza mutu aliboso te koboya ko jouer na mutu aza mutu aliboso te akotika la pe kozala mutu asuka te parce que ba makambo yo esalemaka alors pona bino bozo ya kofinga Tonton Omari pona bino bozo ya koloba mabe pona Tonton Omari sikoyo pona ba mususu ba boyaka est-ce que bosi boya na ba réseaux sociaux pona kolobela bango. Je ne pense pas. Bande konanga totika biloko ya bongo e osunga te. Totika babilo mosusu ezo sunga te. Yango na loba nanga chaque jour mosusu ezalaka manque ya éducation pona batu o balamkaka na tongo akomi kofinga na ye batu parce que mutu oyo vraiment azalaka na éducation kitoko. Je ne pense pas qu'il y a kokikoya sur les réseaux sociaux pour insulter les autres. Akozala kutu ata na tawana te. Parce que Namutu naye azo kanisa comment évoluer, comment préparer son avenir. Mais mutu o penza éducation eza nango na mutu ya malonga te. Dans na mutima na makanisi naye e ozalaka kana kende na chaîne bongo na kendo kofinga kabatu. Na kota kasoke pa ya na photo ya star na biso na kendo ofinga ye mais ça n'a pas de sens. Grandissons chers compatriotes. Grandissons chers compatriotes. Totokola eza na batu mosusu lelo baza na ba 50 ans mais raisonnement na bango eza neti bana moko 14 ans to longwa na système wana 14 ans to mata na ba âge na biso ekozala kitoko mingi makasi. Tonton Omari en tout cas je ne vous condamne pas na moni pe mabe o salité c'est ton choix mutu na mutu azalaka na ba choix na ye de ce que o se sentira ki na yo à l'aise te c'est tout à fait normal tu es libre ya kondima rôle to ya koboya c'est ton choix c'est toi qui vas jouer mutu mosusu te donc ezalaka bongo cher Bouchou cher abonné na cher connaissance tokomi na biso na suka ya partage na biso bye bye la famille et à la